démocratique. Les lots sont comme on dit sur le télémi et ça dit qu'on a pour revendiquer ma droit. Donc on a hier cette mise au papier, mise au papier pour la droite à hier cette chaîne de télémi. Pourquoi toujours ici à peine, ils toujours souffrent, regardez les gens. Oh, la façon de dire qu'à la main, on fait les. Voilà, vous comprenez que tout ça, on a des bonhommes. Tokiti, Toye, Kozo marche, Nengezo Leka. Toujours le peuple d'abord en marche. Alors, tout ça, on a tout ça, la Bino Moussala, on a Baris Kenyo, sur ton dimiango, pour te servir au Bino d'or. Bino Nyons, Bino Bozo, on a partout dans le monde. Boza bon, on a Amérique, Boza bon, on a Asie, na Europe, na Afrique, Bozo, on a vu partout dans le monde. Tozo servir au Bino à travers quelqu'un qui est la Zola, qui est derrière la caméra. On a Katika, il y a cléboa original.com, Ndebozo Landa, exclusivité Oyo. Comment Jean-Pierre Bemba, Yemoko Akiti, je pense que Kelly balance les bisous, bah image, tout là, Jean-Pierre Bemba. Arrivé à Jean-Pierre Bemba, à Zoya pour marcher, entre autres, Boébi déjà qui va marcher sur la loi Yaminaku premièrement, et Minaku na Sakata, deuxièmement, ils marcher pour la candidature et à mon amboka Rosa Malonda. Oyo Azali, Azoluka comme président, il y a Sénat. Alors, Kelly Kelazola, fais ton travail, tout à la nengeni ne marche, Oyo Koleka Mena, Ebisibino. Lelo est sous ma bémacasse. Aujourd'hui, nous sommes lundi, le 13 juillet 2020. Donc, on a des bonhommes ici et Indi. Mais nous demandons à nos policiers de protéger la population. Pour la population, pour la population, mais pour protéger la population parce que la population c'est la marche pacifique. Alors toujours, Nakati ya magazine Nabino Oyo, le peuple d'abord, Netozo Laksabino exclusivité Oyo. Et bientôt, Tia Malobape Zoya, Naba chaîne Nabiso local, ya Kinshasa, magazine Tia Malobape Zoya, Olingo soutenir magazine Wana, juste bien Nabiso Naba numéro Nabiso, on va tous partager ensemble. Et Kelito Solon va y Voilà, vous comprenez, c'est l'arrivée à Molamboka Bemba, Jean-Pierre Bemba à Gombo. Donc, Yeyo, Jeep na Yangwana, Tozozwa. Donc, Toza, on a marche, grand prêtre Yeyo. Donc, Kelly doit continuer boulot, grand prêtre Yeyo, on a Jean-Pierre Bemba à Gombo. Donc, Toza, la marche, grand prêtre César, on a deux comprendre. Donc, il m'a bien. D'abord, va congolais va ingla chamaloba. De kombote. Mbote papa journaliste. Chamaloba na miko na biso lobini. Ezali pasi pe mawa komola moto bobengaki mwana mboka soit disant Tshisekedi Tshilombo budi adia. Onga TGV na benga ka budi adia. Na mona zoba ya boyena nute na kati ya mboka ateki Congo et par Rwanda moko boyi politique nambe et lelo oyo
biso peuple congolais parti nyonso bomoni awa ezali peuple congolais abimi po aloba non à l'instrumentalisation na kati ya seni non na bakati ya balwa sakata minaku bamiyibi ya Congo et Tshisekedi toche en garde ndenga azali wana suka na ezali kokufa Tshisekedi il faut kufa na kati ya mboka oyo ebembe na ye to piétiner yango mais bato balobaki lamuka ekufa lamuka ezalaka sute mais l'autre moni mobilisation SID MLC bato nyonso baza wana même UDPS oyo bino bozoboya bozofinga mais tomoni mpe UDPS aza na marche oyo lamuka est organisé mais qu'est-ce qui se passe bato mosusu balobi Genève ezongi na ndenge ya mabe te yo somona moyibi ayibi yo congélateur na ndaku atiango libanda abengi yo mokolo congélateur memisa na mutu ezalaka te IDPS toza na poso na bango te on n'a pas besoin d'IDPS ici tango bateraki Congo lamuka azalaki te tango alobaki que le changement du Congo s'appelle Martin Fayulu ayebaki yango te yango na esaka bandeko soko mondo ozobota mwana azoya matama minene luka okatake matama wana budede ya Chilombo azali zoba oyo akanisaki akozwa mbongo ataki Congo alors que suka na ye ezali bongo liwa IDPS toza na poso na bango te lamuka toujours en silence mais to travailler. Merci beaucoup, la mouka toujours en silence. Tu vas travailler. Baïmo kabase belé, bazo kabwa maloba na bango, bazo tia maloba toujours na kati ya magazine na biso tia maloba ndeko mbote. Mbote papa. Tia maloba na micro na biso, to moni bino bien mobilisé awa la mouka balobaki bo panzana bo zakali susu te tia maloba na. Bon la mouka to panzana te to za vraiment en forme. Quand on moni biso be mobile boy. To ene bona bunda to longola malonda. Yete to linyi yete. Mususu. Yete. Ndeko baksa maloba. Bona nga malonda etaki nga na vivant malonda rose na place wana te. Malonda rose la wana te, a rose la wana te. Baba nafso ba aventure banda 2006. Si lelo ba aventure zokola, yango la muka habite trop c'est trop. Balobi libala ya la muka na IN na cache zongi est-ce que ça solo? Te, c'est toi libala la bango te. To na libala na bango te. Ata bazo soutenir bino a marche na bino ya lelo. Bino pe bozalaki na bango jour a marche na bango. To da la muka kaka. Cache azate, il est pespe ceux qui cache azo soutenir biso eza pon na bazana problème na ndeko na bango basalaki libala na bango. Ana posa benga na ndeko na bango yango azolinga soutenir biso. Toza na posa cache wana te. Biso toza buna na pona biso na posa ba renforme. Libala ni manka assistant na suka. Merci ndeko maloba baksa maloba. En tout cas eloko bandeko balobi ezaka bongo biso tolobebele te to ala besoin ya changement biso to ala besoin ya changement suka biso kolobaka yango wana. Japi abemba ye moko na terrain et sali bino ndeni. Ba imoto ye moko na terrain ba imoto ye moko na terrain wana ndelo kolobeleza te ba imoto ye moko na terrain donc mamnyo sortait très bien. Ndeko silisa yo baksi nini? Est-ce que na kanda? Na kanda makasi. Kanda zani? Na talio. Na kanda ko mbata mais na kanda makasi. Est-ce que Félix est dit? Non, le mec il a Kabila qui est beau. Kabila. Eux comme ça, Félix, ils nous ont donné nini. Ok, merci. Ndeko Liloba. Oh, ouais. Akolo mucha kwetu. Umitaemu. Tu dis peuple congolais. Ok. Umitaemu. Kabila kene bwaluto. Ok. Entourage. Ujumu trahi. Ok. Ujumu va. Ok. Umitaemu. Maître Fayulu, outil bien posé. Mais, Moumitaemu. Ok, merci beaucoup. Ndeko Liloba. Ok. Pardon. Ok. Et je dois qu'elle comprendre, et ça va toujours bon, c'est là. Ndeko va s'appeler Maloba Kikongo. Nalitenga koloba lingala na bisaka monsieur Ronsard Malonda. Ngana za jeune lokola yo, congolais lokola yo. Na telemi pona ye biso ke démissionner. Batunio a retiré candidature na ye. Retiré candidature na ye na esika wana. Biso ba jeune. So moni to souffrir ti lelo boye. Eza pona muto yo lingo bando sala pona ye. Kabila oyo sala pona ye yende mutabe bisi ba vi na biso ba jeune. Lelo ye finga biso to pasa ba 30 ans bando ba boti. To ye bisa keka tika biso. Lokola ya boyi. Ronsa. Yes longwa wana. Ye aluka batu na ye mususu acha. Ceux qui ont continué. Na biso boy tala image ya malumalu avant kufa tala yango bien po bokokana pe bilongi na malumalu yo bokokana bilongi na malumalu lokwa bokokana bilongi na malumalu tande malumalu akufela yo po aussi la bongo soko continuer biso to peuple congolais c'est un coquin na moïté na butu to koluka yo konsa na butu to koluka yo bakino bazotia maloba papa nga basa maloba bon muzo tu bapidai malonda ngekeba sambu malonda ngeme kuma complice na bantu ya FCC betuza bange bien ba manœuvre ina ngeke zo sala nge malonda bikayo et puis démissionner
betu betu keba congolais né na Kinshasa betu meyela awa malonda keba betu zaba mpinzo nange bwala yake yange malonda ve libala ya cash na lamuka bato balobi ezongi lobango na Kikongo lamuka na cash boke ba ennemi ve boke ba mpangi bonyons boke ba na Kongo ya tata mosi boke tata mosi mama mosi muke confirmer yo boke tata mosi mama mosi kima ndeke mbi bantu na FCC hina bantu na yambi bozola kunwanisa bampangi sambo kabula bo bozola kana nyetela bantu yambi bantu akashi bokelao bantu akashi bokele bantu la muka bokele mais muke songe pila inde bantu FCC kelve ngamona ngema mpilo mekota bantu na nyonso cash na lamuka samuna nini beto nyonso toza ba congolais samuna nini bato ya FCC bazala te bato ya FCC kelve boboke ya betu ve bo menyokula betu bandantama epi kanangeta alusena bo kebo ya munuve. Ok, merci beaucoup. Fioti kana tanu yina boke zola kunata mbilinga na Kongo ya betu boka tuka bokwenda kabo bobaka lusena munu bien bokwenda kana ve beta landa boti na banzona bo Keliki ala zwa ngoma la merci Keliki ala Mbote ndeko. Ozala micro Gadi Mouya. Pesa ba impression na yo par rapport ya marche à l'élo parce que ba te belé ba loba ke bo marcher te mais to moni on a terrain na ba leader belé à la muka pesa na ba impression na yo ya journée à l'élo. Yango boza komona peuple aye biso la muka to beta ki obengonga mais peuple aye ko luka ko réclamer bo kontina ye onde ko Kabila na FCC ba botolaka ya touro yo jeune homme na ye wana malonda to timbeli avant tokolandela ye malonda koza président ya senite pe moto nyonso ya FCC Kabila kolinga kotia likolo ya senite tokotelemela ye yango wana to bandi lelo tokotambolaka eza mokolo ya suka te président Jean-Pierre Bemba ke kozwa baninga na biso ya changu tango aza kokoma awa tokotambola ti triomphal soki batie mobulu tokokota palais du peuple mais bozobanga tende na échangeur déjà bakangi bino batie la police ebele bazana ezobanga sabino te policier mosala na eza kobatela congolais na biloko na ye toyebisaki bango batika kosala politique biso tokotambola toza ko réclamer pouvoir ya peuple parce que ceux qui peuple azui bokondi na ye même yé policier a kozwa salaire ya malamu donc policier a ennemi ya peuple te tolobaki toko casser lo kwa motote okomona transcrit koleka to casser lo kwa motote tolati ba masque na biso tozana ba sifflet na biso toza ko respecter ba geste barrière batika biso kimia totambola mais bolingo ya Genève ezongi toni poto moli pe ba drapeau ya UDPS na kati ya marche o elingi koloba nini te ba militaire UDPS bazali peuple congolais biso la muka to betangonga patriote nyonso amoni que Kabila ko continuer te ya ko remplacer peuple na ba élection ya ponaka ba dirigeant du sommet à la base peuple pendant ka ponaki bato mosusu donc tozali awa tokotambola. Merci ndeko Steve. Pote papa tila biso mwa maloba na kata magazine na biso le peuple d'abord le za mokolo serment nza mabota maki to votaka to na voter na mbula to votaka numéro 4 to laki sir na vote na biso mais je regrette beaucoup nazomona major échanger azopesa bato machete pourquoi nani azopesa bato machete major o échanger comment na éviter major azopesa banani ba machete azopesa population to basoda so ba combattant ya FCC batake biso pona nini boye major otangisaka bana te major otangisaka te obota te na regete yo moko moni major azopesa bato machete moko na moni major échanger to kimi paquet bilo ekatani basa bilo se baby major échanger apesi bato machete na lelingi moi mobalo lokosanga famille na tala ndeko na makolongulu na somelo to tina somelo sandal nini esala ko makolongulu na se mbula major échanger gaz machete ya vis-à-vis nzambe ya Nicolas Somono major major nzambe tokofunda yo sima toyebi yo tokofunda osima osamba na kosilana na ye dans la carte de mobilisation, nous sommes tous dans la mabélé. Pas dans la confusion. Pas dans la bimina balaba les belé boye quand on sert sur malonda. On sert ça moukié. Tu es dans la mabélé na biso parce que tu comprends que le Congo est infiltré. De quel droit yo rego empêcher pas marcher. Tandis que la constitution garantit que pas marcher.
tobuka te tokofinga te tozomarche mpo na mabele na biso. Donc mobilisation ezali mpo na mabele tozobundela mabele ya bakoko na biso. Monde peuple nyonso na monde abundela mabele na ye mabele babundelaka yango. Il faut que mboka les infiltrés. Au moment où nous sommes en bila, maza congolais. Ça très attention. Dans les réseaux sociaux, dans Facebook, dans le WhatsApp, dans le groupe. Au moment où nous publié un message mon lobby, n'engagez wana les lots, il faut récupérer mon biso. On a mutumo comme on est tam so badi banga répondre yo au bout moko. Oh, est-ce que Congolais ko réagir ndengwana? On mutumo biso bio, to za la marche, abina yo, oh longba yo, poni bon marché pour na dollar té, bon marché pour na misala té, pour na bituma na STT, mais papa to marché pour la na SN nini to marché pour na dollar particulièrement nini parce que c'est une des symboles de la souveraineté en Bourg na biso. Donc to monde pour na CENI parce que yango ils ont corrompre élection na biso. Ils ont respecté l'élection du président et ainsi de suite. Voilà. Donc ça va bien basali. Ce que CENI a poni ba to peuple atindi. Ako ba ça la dollar au kita sécurité ko sala. Donc ba to miso basali ba mo de la kingakati. Bango pour na kabila sans nzambe na bango. Parce que na kabila biso to za obligé ya ko bundela mabele. Mabele babundela yango peuple congolais ngokekoki olobi mbula papa mbula na kati elanga na kisasa elingo lobani elingo lobake bakoko baza bapesi so bénédiction bapamboli biso bobundela mabele ko la vote pembule betaka nyonso na message. Donc lelo congolais telemi ouais ça entraînement. OK to ça ba marche to ça prochainement il y a 2-3 jours to ça ba marche une semaine na balabala to zo banda kuté to la libanda pensa parce que mabele faut ba gaz lacrymogène ka oui parce que mabele il faut to récupérer yango to ça infiltré na armée na gouvernement to na police to ça infiltré partout attendez to ça awa baza ba infiltré baza na biso mais président il dépasse na bango boko nager biso to be on ba on acheter biso to ko sila na bango awa mais bolingo na IDPS ezongi toni poto mo pa drapeau IDPS ezakati na bino lelo na marche la muka ezo le kanini question on a question ba infiltré. OK ah to za IDPS même PPRDT. Ah to za ceux qui ensemble ceux qui est cité ah to za congolais descendants voulous kimbango. Voilà. Ma belle ça ma belle à PPRDT, il y a IDPS, il y a SID ensemble T. Ma belle ça ni ma belle à congolais. Voilà. Tozo bunda pour la Jean-Pierre Bembati. Ouais. Tozo bunda pour la Moïse Katumbi T. Tozo bunda pour la Martin Fayulu T. Tozo bunda pour la Mozu T. Tozo bunda biso la bango et longo main dans la main pour na libérer pour na biso. En tant que congolais, en tant que peuple. Voilà. Mais mon compte la police il y a kuna déjà balobi azoka bolia batu machette message no ko lancer ce que tam susa ko zapo kaza Rolanda batu o bakabla machette wana bazo na papa mukule ba police wana. OK omoni ko apesi machette akufa na machette omoni muko za police wana ata après 10 ans ba ko papa machette de bomaraï. Honorable Mbote nao. Mbote. Mobilisation zande ni pesa so ba pression. Yo za journaliste. Mais comment ni IDPS na kati na bino ezani bolingo ezongi toni. Tozana IDPS botika lukuta. OK. Ça c'est la muka. OK. Tozana rapprochement na bango. OK. IDPS azana Kabila. Botika ko kosa ba politique lukuta. Nous n'avons rien à voir avec l'IDPS. Ça c'est la muka. Hein? Ça c'est la cause de la nation. OK. Bango ba ça pour la battre. OK. Pour la muka. OK, merci beaucoup. Mboule beti sur le bini. Mboule beti ezali ils ont symbolisé de récupérer Bitumba na biso ba tekele Kabila. OK. Merci beaucoup honorable. N'oublie pas, la lutte a été bradée. Okay. On a bradé notre lutte. Okay. Le lot de récupérer yango. Ah, Oeza Kinshasa. Mobilisation, OK. Toyebisaki bango. Kinshasa ezabana Kinshasa. OK. Ah? Ça c'est l'honorable. La lobby le vrai général est là dans la rue. OK. Le vrai général. Jean-Pierre Bemba bagarre au salaté mais tout monde y est déjà ça. Jean-Pierre Azalabi vrai général. Il y a vu la Kinshasa pendant la botami ngoma. OK. OK. Bako sabinote. OK. Honorable. Azate. Olié. Ah, Otondi. Oba Kinshasa. Kinshasa Kabayi wa Kabayi. Kinshasa Kande Jambulete. Kinshasa Daniel Saf. OK. Voilà là. Donc bakobo to la biso Kinshasa te. OK. Voilà là. Neto bandi boye. O ezara ke bandi. Chrétien do. Lobi to robimara pe pour na osenga démission. Mais ba lacrymogène nyo so na boye bank sabino te. Papa là. 48 ans de prison. Mon raté ma kolongo. OK. Général. Mais Zolang honorable bien ça ma kolongo. OK. La puissance ancestrale. OK. Je dis bien la puissance ancestrale. Ce sont les Bangouza qui ont libéré le Congo. OK. Par le biais de Kimbangu, qui est Ngumza Tete.
Bah, les billets de Mbumba Philippe. Ok, merci beaucoup honorable. C'est bon. tomoni yo vraiment yo moko na terrain bien mobilisé na bandeko baza na sima na yo moi liloba na bandeko so bazolanda biso sur Clebo. Na commandant ko remercier ba jeunes congolais o ba souffri mingi 18 ans Kabila ya Kibombu moya ko bala réalité mosale réalité Kabila yemko afinga biso abi 40 to obe na bandako papa na biso parce que a proposé biso ta politique monte ya malonga lelo si stokei na élection en 2018 Kabila a confisqué pouvoir une année et demie après mboke commission na libulu makasi ba jeune ba bimi pour na koloba trop c'est trop moni biso ndenge toye awa pour répondre à appel ya tata mokonzi ko le Congo ya solo Martin Fayulu sika wa pa en Amérique na tournée politico diplomatique o waki mongongo apesa ki avant-hier alobi bobo ngamanga na ko ya ibala yewana na Félix na Kabila tokoya ko bomba yango moko na kozonga po libala yewana nde mimi mboka libala kibondoki libala yewana fiki ko bomba so do bomi yango te eloka monongo kisama mboko réalité to lobi o malonda mais malonda ko za te so Kabila réalité oh parlement ko za te so Kabila réalité tulenge to bengana ki Kabila na vote ya le 30 décembre 2018 so Kabila so ki Félix a sauvé Kabila te de malonda réalité de mabunda réalité de tamwamba réalité de mina ko réalité malheureusement bato basu ma réalité balobi o te to sangana na IDPS to la kina ensemble akimi libala ipa FCC a pesi mukumba atie ezemi siko balobi azo na lamuka soto botisa soto komi maternité ba kenana ko kata libala na Kabila to libande ko to solola comme si on a dépassé de route moko mais to molbe présence na bango na ba drapeau na bango pe na kata marche singa famille bena na kasekata na kate ba kabana na Kabila bongo la tebiso na biso to kota lokola bana famille moko comme ça bana biso ne so bana tient sécurité mais libala yewa na FCC cash yango de memi passe ya Congo yango toye to lobby to ko exiger avant tout ba réforme ya ba institution sur salam on est Kabila tie malonda boye 2023 Kabila sa moi c'est nom dans président 2023 OK ana sekele olingana l'accent moi c'est chamaloba Kabila sa bina na ko za président abina na ko za député atande boza bo poninga Kabila sa déjà que non na place na kotia comme ça to bomi libala yewa na TFC cash loka malongo ke yalate yango ba jeune ba yembule beti ba kangi ba mususu ba intimider ba beti ba gaz to réalité to sali non donc na pesi bravo na ba kinoise pe ba kinois nyos bilenge biso to kufa nzala to juste ko conscience donc oya bitumba oye bandeli karaté dans un mois yemei mokonzi ko le Congo les commandants du peuple ha kozonga habito kosila na bango mbala moko oyo bokomona awa ta commandant du peuple akoya awa bokomona to kangi échanger tina aéroport bato na bato porte lobby trop c'est tout balobaki totalement moke moni eloko malongo na pouvoir et alité na sombi carte ya sanité na 2500 parce que le ko na koza susu so to c'est une année carte ya sanité ko somba on a 4000 francs donc les lots ekoloba nous exigeons les réformes mais soki Kabila yo quitté to ke natina ndako na yambala mais ndeko penge soki lelo ndenge tozo marché boy et produit et l'autre côté suite ko zani et ko produit et loko ndeko nangai peuple abimaka pamba na nzela te nde to ali boy to ko ko vana ndako non to polimula nde to abiso to donc nous disons Kabila va partir to ebelo ko ni to ko sala bande ko IDPS baye awa na kati ba base akolo ba cadre to ba cadre bana Kabila base IDPS baye to bina bango to boye malamu kali bandeko mais boka bwana Kabila to boyi Kabila libala na Kabila to boyi yango donc biso to lobby bitumba o to continuer yango malonda ko du GCNT à moins que Congo va disparaître yatika malonda a levé na été garçon to ko benga na ye oya lelo ils ont avertissement après marche à l'éauto c'est la nini
oyebi te ke tata mokonzi ekolo akozonga Martin Fayulu d'ici un mois mais après wana histoire esili je vous dis histoire esila na Kabila tokobosa na Kabila mutu moko avanda même na Congo te Kabila mutu moko faza libanda musika na Congo. OK.
bandini otombo alboko na verre wana mwasi ne wana pembe même yeyo na chemise à verre chemise à verre tala ya tala chemise à verre chemise à verre à base ah namoni German Bemba yeyo Katutike bango. Katutike mako ana to dira bango. Olobi? Ego ngwa papa. Oto de la tête de Masuka. Dola osimanga.
Kufa, ozomona lo basa. Ozomona. Ça c'est quel pays? Tout ça c'est quoi? Azul, usa a imagem. Que bom. O mundo só se isso e ça est dérangé. Nunca me puta na chama ninguém. Police azaki na bino. D'abord marche eza interdite.
osi otamboli tolingi moto azoka te tolingi moto moko aza problème te kosimba misu te tike mpepele kaka leka keba kozomona donc marche bando osama normal babuki te basali elo te voilà la police comment basali biso donc lacrymogène ekoti osakana te donc toyebi te toke wapi tokomi wapi donc tala vraiment président Bemba ye wana donc omoni ndenge tokomi lacrymogène ekoti biso parce que moi je n'ai pas compris qu'est-ce que la population a fait. Je demande à la police qu'est-ce que la population a fait parce que la population a marché pacifiquement. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour arrêter Bango parce que Babou qui était ma petite masse de l'autre. Donc voilà. Maele. Mama na kweli maele keba kizazi bangana mona yenda mona Onio eza simero tout autre question que perte. Que base.
c'est là. C'est quoi, soki na meli bangi miso kotika na ndenge nini papa makambo boye tosepela nango te makambo boye tosepela nango te général Kasongo atala makambo oyo boye babeta bakaza pamba mpo na nini toke koyamba président ya biso bagene. Je regrette beaucoup pour la police. La police, bozo fingisa. Et je l'ai dit, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, va manquer à dire à la population aux élections de 2023. C'est ce que moi je dis comme... Voilà, chers amis, je vous demande de vous abonner massivement sur Adi Loba TV. Venez me rejoindre, venez me retrouver sur Adi Loba TV. Aïe! Boya Ebele, Bokoto, na Adi Loba TV. Aïe! Vous aurez tout, vous serez servi, vous ne serez pas déçus. C'est vrai que ça fait un bon moment, tout le monde a une sous-tête sololité. Na lobi nabino, Boya, Bokoto, na Adi Loba TV. Aïe! Daoze Labino. Rendez-vous dans ce moko Adi Loba TV. Abonnez-vous massivement. Rendez-vous dans Ngai Nabino Nangai Ezana Adi Loba TV. Je vous attends, vous ne serez pas dessus. Adi Loba TV. Aïe! Adi Loba. Toko Loba na Adi Loba TV. N'hésitez pas, vous ne serez pas dessus. Adi Loba TV. Aïe! Venez nombreux, non, c'est la bino. Adi Loba TV. Aïe! Boya, je vous demande de vous abonner massivement sur Adi Loba TV. Adi Loba TV et au Pesabino Basango Nyonso. De manière générale, Bozala informé, analyse, émission, interview, reportage. Vous serez servi na Adi Loba TV. Adi Loba TV. Aïe! Rendez-vous na bino nangai Bokoto. Adi Loba TV. Adi Londolé le célèbre beau comme un dieu. Ah, c'est la bino.
ekoti lelo soki omoni biso totelemi ezali mpona korevendike bato wana biso lokola yebiseli biso mabe biso mpe bakolaborateur ya FCC totelemi Tokoseka, Bonaparte, Tokoseka, Bonaparte, Tokoseka, Ce rapport banquier à ça ne va pas, toujours souffrir. Pourquoi toujours ici à peine, toujours souffrir, regardez les gens, voilà, on dit qu'à la main, on fait les.